baye nyoso tu bazali kolanda biso de partout to tombeli bino pourquoi et là mbaye ba kuti biso na pourquoi to tombeli bino mokolo et là mona baye nyoso tu batali biso via site na bino EDTV na JT Oyo Tobengi JT Pilipili, le journal Pilipili Yebela Toumela. Pourquoi Yebela Toumela? Parce que 2016 eye na makambo moko yasika Oyo batu bazali koloba e banda na Kinshasa partout esika diaspora ezwami biso nyoso tu tozali na Yebela vs Umela yango na ba mulette nanga mibale oyo nazali na oyo babengi Yebela nazali pe na koko Umela azali wana bangonde bazako kata ba dossier nyoso tu ezali pilipili na ba kinde ko pilipili tozali ko continuer émission na biso pilipili oyo bo senga ki biso de partout bobi ke tozali na ba site mususu lelo to komi na EDTV nulle part ailleurs EDTV RDC nous remercions coordonnateur ya EDTV qui n'est autre que Richard Tempête journal na biso eko banda koleka na lolenge oyo premier numéro Boko ko solo la nabisote via téléphone pour premier numéro ezali évidemment lancement il y a journal oyo le Saint-Marc Tabuna Richard Rich Tempête balingi ko concocté pour na bino jité na biso to kozala na ba affaire to kozala na ba dossier ba affaire nous allons analyser to komeka pena ko kota na mozindo te mais to effleurer moi muke o etali ba actualité ya mboka. Alors lelo maima tali actualité ya mboka tokolobela actualité ezali nungu ezali ko ningisa ba réseaux sociaux nungu eningisi ba congolais de 4 coins de partout ezali affaire l'abbé Apollinaire Malumalu ndenge moko bomonaki to monaki ba photo ekotaki et lelo tozui sango yaliwa vrai ou faux dans cette émission Nakatia journal Nabino JT Pilipili Yebela Toumela. Nous aurons la G7 to komeka ko sala contrôle technique wana babenga ngo na poto contrôle technique to meka ko yeba état d'esprit et puis makanisi oyo ya bande konabiso ya G7 oyo baliaki elongo na président Joseph Kabila. Et toujours Trollobela Marambu yaba opération o ekomi ko se lancer na kati ya mboka na ba opposant pona ko ningisa gouvernement pona ko ningisa ba bazali na pouvoir ba meka ko changer. Mais pona dossier du jour lelo tokobimisa na poisa maima bombama tokobimisa na poisa maima bombama na se lelo ezali dossier ya ndeko mwasi moko azalaki escroqué et puis na ndenge moko ya mukete na famille moko songolo pakala kombo nango famille Kanza bavandi na Londres misusu bavandi na Njili bokoyeba ba information wana ndeko Yves omiebi benga bandeko na yo baya koyoka makambo osali na mama Belange boyoka makambo bosali pona mwana oyo Karine oyo bo eskrokaki mbongo ebele tokoloba mingi te tobeta mbunda ya JT na biso oyo babengi le JT Pilipili journal Pilipili Yebela Toumela potokota pena na mozindo ya ba information na biso to ya ba faire oyo le Saint-Marc ndeko Pilipili ako décortiquer. Na plateau na biso ya EDTV toujours na kati ya JT Pilipili ya ndeko Pilipili le Saint-Marc Tabu ndenge toza komona na kati ya ba réseaux sociaux bandeko na ngai o ezali sombele suka makambo ka putulu e komata makala makotika la to vandi pe to lamuki to moni biso nyoso bilili ya ndeko l'abbé Apollinaire Malumalu président o yazalaki président a démissionné qui il y a la commission électorale de la RDC tomoni kaka ba photo ezali kolakisa ye na ndenge a komi a soki asali AVC soki asali nini to ebite na chaise roulante ezalaki likamoko ya mawa ezalaki likamoko pe ya pasi soki to kanisi ba photo o ya sœur Marie Misamu mingi elobi Koffi Olomide congolais na ba photo sur Facebook to na ba réseaux sociaux en tout cas ceux qui ba sala muto sala Facebook regret na ezala ka moko
c'est que ba congolais ba utiliser ka yango mabe. Donc to moni ba photo wana et bendi ba polémique na ba pro Kabila na ba anti Kabila ba oyo bazali koloba que Apollinaire Malumalu a fouti tant mosusu lifuta ya mabe o ya salaki et puis ba misusu balobi non azali responsable, azali père de famille, il faut boye ba ko ta la dignité à mutu, boye ba ka ndenge nini tokoki ko respecter dignité à mutu quel que soit makambo maye ye a salaki, il faut qu'on respecte la dignité ya mutu. Et ensuite, nous avons la nouvelle comme quoi l'abbé Serret mort aux USA ce 29 février 2016. Fausse information ou information ya lokutato ya solo to ebite to moni ndeko Rex Kazadi kuna azali ko confirmer pendeko Jakindala kuna na Kinshasa azali ko télémasser que ba congolais batika ko publier ba fausses informations ba photo oyo ezali ko choquer na ba famille yandeko abbé Apollinaire Malumalu. L'église catholique jusque là a démentir ba nouvelle wana pe alobi na batu ba sambela pona l'abbé Apollinaire Malumalu. Donc information yo tokolandela yango moke. Voilà ce que nous avons eu à vous dire par rapport à information abbé Apollinaire Malumalu. Tokoleka mbala moko na likambo etali opération. Opération ezali nini ba opération opposition ba yokanaki basala avec le Front Citoyen 2016 et silaki kobanda bomonaki tozalaki na opération o ezaki la plus réussite ezalaki opération il y a ville morte hein ville morte ezalaki ka Kinshasa te ezalaki presque pays mort batonio surtout ba observaki yango mais na kati émission na biso na pilipili oyo journal pilipili yebela aza koloba nanga na litoi tolingi quand même tosenga na ba politicien oyo ya opposition que eza na ba action mususu to ba opération mususu boza ko sala ezali ridicule na miso ya batu po ezali na impact ata mon côté tokotala ba opération oyo simbaki na ba opération ezalaki sans impact eza na opération oyo ya prière ya midi ya monsieur ya ex-gouverneur Moïse Katumbi Chapwe. Nga par exemple na roloba na moto ya conseiller qui na Moïse Katumbi Chapwe prière wana ya 12 heures a démissionné parce que opération wana ezali et opération moko et simbi to et réussir ata mokete. To monaki ndeko Francis Kalombo asalaki ya ye kofuka mana 12 heures mais question na nga na kotuna ye soki na moni ye soki afuka maka na 12 heures. Po bana kin, po bana Congo on dirait Batu, Balanda, opération en athée. Ridicule, tout réussite, mais moi je pense que cette opération est vraiment ridicule. Et tout senga na Moïse Katumbi Chapwe, atalaka bayaka na baide ko ya arabo était bovandi presse sala boy et tout ça quand même politique. Et il faut pas oublier que ba congolais ba bossanaka facilement que au pesaki bango ba t-shirt au pesaki bango biloko olia bayembela kiyo et bakomi muke ko bossa na pa opération wana et simbi ata mukete opération pasi na yo pasi na ngai. Moi j'estime que ezalaki amateurisme de la part ya batoyo ya opposition tel que Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe et Moïse Katumbi Chapwe. Donc avant de faire quelque chose, il faut qu'on étudie minutieusement pour n'abosale le moro et simba. Donc ce qui fait que Oyo Bosalaki est comme un sujet à moquerie na et pas ya ba congolais, ba benga kibino na ba combo ya ba comédien. Je crois que très prochainement pour Nambo Nabiso, il faut bosala ba action moro concrète ya makasi oyo ekoki kokende liboso. Tozali na opération oyo eza ko sekisa ngai eza opération ya Clément Kankou. Ya Clément Kankou opération Pelisa Mwinda. Opération wana certes ezali ko s'adresser na SNEL mais ezali opération moko bandeko nanga na mituna vraiment congolais vandi na 19h boboni soki 19h chaque vendredi koki biso nyonso totelemi tobandi kobeta ba casserole na ba sifflet tobandi kobeta ba klaxon na mituni soki Clément Kankou azwaki marché
il y a sifflet au pourcentage à côté ka sifflet pour ko lancer opération ana mais ça opération très ridicule ce qui a qui marché à batterie pour ba congolais ba klaxon à chaque 19 heures pour que ba batterie la bango ici là ba resomba yango. Je crois que c'est une opération à revoir. Donc là tout ça qui na dossier à opération na osenga dans opposition bosalara quand même makambu oyo ezala debout et telema debout. Tozala ki bongo na affaire opération tika to le kana affaire na biso mususu toujours na journal na biso pilipili ya ndeko Saint-Marc ndeko pilipili pe riche tempête. Journal pilipili na journal pilipili tolobara vérité, il y a opposition, il y a pouvoir, il y a ba combattant, il y a ba groupe nyonso, il y a ba pasteur, il y a journal pilipili tolobara vérité, il y a ba escroc na kati ya communauté, journal pilipili tolobara so bozana makambu, boya na ngona journal pilipili Saint-Marc akobanga eloko te metokobangisa. Tozana ba mulette na biso, to kombo na yebela, kombo na ye umela. Balobi yebela po umela na mokili. Dossier te affaire na biso ya siko ezali affaire ya G7. Na lingaki ngai na bino to mekanan ko réfléchir na makambo ya G7. Ezali quand même na ba article oyo il faut le reconnaître que na bendaki par-ci par-là na internet pour que to meka ko réfléchir ngai na bino par rapport ya G7. G7 o ezali lelo na opposition. Mais bae oyo basala ki na Kabila pendant que Kabila a kota ki na pouvoir depuis a kota ti en quelques mois basili kolongwa. Tokotanga moi ba passage oyo mingi ba journaux ebele ekomi balobi que dans nos premières déclarations publiques il y a membres du G7 bazalaki koloba que bazali sous na MPT ba rejoindre pe opposition politique à Tamokete. Mais bazali ko bunda pour nako faire respecter oyo babengi constitution ya mboka na biso. En fait, bazalaki en faveur ya tenue à ba élection dans le délai constitutionnel afin de parvenir na alternance moko démocratique na 2016. Bataille oyo opposition muta salaka. Alors, de ce fait, ba occuper maintenant espace politique médiatique mobimba et commis à Batou, il y a G7. Ba plateau de télévision, bromo na bango, na ba journaux, na marambe belé et la plupart na bango, bazali ba anciens sociétaires et fidèles de la majorité présidentielle. Nalingi na tuna. Quel crédit peut-on donner à l'homme politique congolais quand on sait bien que dans ce pays, le roue de changement d'allégeance politique tourne beaucoup plus vite que ceux du moulin. Toyebi ndenge ba changeaki na Mobutu, lelo ndenge ba komi rapidement après avoir travaillé avec Kabila pendant mandat na yenyo surtout, balingi ba changer rapidement. Donc Congolais, il faut bendara matoi oyebelaka. Koyebelaka te pona Kabila. Yebelaka pona batu nyonso tout sinon te toko kota sape maka mususu. Question nanga ezali siko koye. Est-ce que MP ou soit G7 marambasali pona majorité présidentielle, est-ce que c'est une fuite en avant, une réelle volonté de changement, to ezali repositionnement politique ou une stratégie? Il y a majorité présidentielle visant à injecter ba membre na na opposition en prévision na dialogue pour na ba consommer glissement. Pour ceux qui battent, il y a G7 ba mi ba solo lande ba lobi siko il faut ba solo la na ndenge ya dialogue te mais plutôt ba responsable politique ba solo la. Au moment que l'ancienne famille, il y a majorité présidentielle va gonfler dans mon pandi à opposition, va influencer glissement moko boye salemi. Bobo sanate, ba congolais.
bato balongwe na G7, il s'agit bien des grands du régime Kabila, les piliers qui ont construit l'édifice du régime et l'ont maintenu contre vents et marées pendant une décennie. Ils n'étaient pas tombés en disgrâce pour que l'on dise que ce sont des revanchards. Balongo lara bangote, basalara bango mabete, potolo bakeba na kanda ya Kabila. Yebela. Ce qui vraiment bazali pour na mboka, pour na changement ya mboka, est-ce que il faut qu'à babunda pour que bango ka ande mutu bazala na pouvoir? Yebela. Poumela. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, toleki marambuya G7 to suki wana to continuer yango o azape na ba proposition pesa biso. Nous rentrons directement dans le dossier du jour. Dossier na biso ya jour oyo ndeko pilipili aeko bimisa ezali dossier ya mademoiselle Karine. Mademoiselle Karine aza résidente na kati ya Belgique. Azali mwana ya njili de naissance aya poto na bo mwana alukaki kosunga mwana mwasi moko kombo Belange Kanza azalaki kovanda na njili asunga ye na makambo ya voyage po moninga na ye wana ya bo mwana asengaki ye ke asisi classe pe aza koluka asunga ye na makambo ya koya poto pona koya kotanga po famille na ye mobimba basundoli ye baza kokipe ete. Quand on parle de la famille tomoni bakanza oyo bazali na kati ya mboka Angleterre na mboka Lyd esika yaya na ye kombo Yves Avandi. Merci bapesa na mbwandeko. Mwana mwasi wana Karine ya motema malamu abimisi pona ba démarche na ye $7,000 pona kosunga mwana mwasi wana Belange. Na koyokana na bango Belange Kanza soki akomi na poto mwana mwasi o Karine asungi ye azwa musala asala azongisa oyo ndeko Karine abimisaki na banque na ye pona kosunga ye na voyage. Alors avant que ngai na solo la makambu oyo poto explicité yango pe bino bozali kotala biso bomeka kosala ba commentaire sur affaire oyo ya merci ba pesa na mbwa toyoka mademoiselle Karine oyo azana pasi makasi ya ndenge basili kozwaye $7,000 sans pour autant amona mama oyo babengi komo Belange esika ya batami na kati ya poto toyebite parce qu'aye asali 3 mois akimi. Tolanda maman Karine au bout du fil a yebisa biso maima so makomelie ya mawa. Bonjour mademoiselle Karine. Bonjour Marc. Au contacté biso na journal na biso o ezali journal pilipili esika tolobaka polele makamonyo surtout mabatami na se ya kuku toza kobimisa yango to titre dossier na biso ezali merci bapesa na mbwa betela biso lisolo ya mwana mwasi oyo Belange et pourquoi merci bapesa na mbwa. Merci beaucoup Marc pour la parole. Merci Bapesa Namboa, c'est par rapport à tout ce que j'ai pu vivre en fait avec cette jeune fille, cette jeune dame si je peux dire ça comme ça, et par rapport à sa famille. Merci Bapesa Namboa parce que cette dernière habitait le Congo et on sait à l'heure actuelle comment est-ce que c'est difficile de pouvoir obtenir un visa pour arriver jusqu'au sol européen. J'ai pu l'aider en fait via mes moyens pour qu'elle puisse arriver ici, sans les moyens de sa famille. Et les remerciements, même si je ne m'attendais pas à ça, que j'ai pu recevoir de cette famille, c'est pour ça que merci Bapesa Namboa, parce que c'est pas comme ça qu'on remercie les gens, quoi. Ok. Osungi mwana mwasi o Belange azalaki na mboka Kinshasa, azalaki kovanda na njili. Osungi ye po azanani et panayo. C'était une amie d'enfance, une amie de quartier, une amie. Siko osungi ye akomi na poto
azali komonana te azwi poudre d'escampette oyo babengaka ke akimi après avoir kovanda epa na yo 3 mois. Akimi mpona nini? Eske boyokanaki ke ndenge osalisi ye ezali ya ofele to ifale azongisa bafrai nyonso tu ya ndenge osalisi ye ya koya mboka oyo poto? Normalement, ezalaki ya ofele te, ezalaki normalement il fallait bazongisilanga mbongo nanga. Elle ou sa famille. Si elle restait chez moi, je devais lui trouver un travail. Elle devait travailler pour me rendre mon argent. Ce que ezalaki famille naye muta récupérer qui est, c'était elle qui devait parler avec sa famille pour qu'on puisse me rembourser mon argent. Mais ce que ezalaki a ofele a okima pona nini, elinge ezalaki sur okima te, so ezalaki ofele alinga akene naye normalement. Donc azali komonana lisusu te? Non. Je n'ai aucune trace d'elle. Abima Shinga, en me disant, soi-disant que Ake, soi-disant, pas moi, si papa Lekinaye, et qui s'avérait que ça s'avérait que Zala qui moi, ça papa Lekinaye était. Et Zala qui, petite sœur, il y a camarade, il y a grand frère Naye qui était chargé la récupérer. Et à moi, on m'a fait croire que Zala qui, moi, ça papa Lekinaye. Lelo sikoyo oza kosenga na famille wana nini po bayebani yaya na ye oyo akimisi ye kombo na ye Yves avandi na Leeds na kati ya mboka Angleterre, nini ozali koyebisa bango par rapport ya ba frais na yo ya voyage pe ba frais yango ezali montant boni? Mes frais s'élèvent exactement à $6,700, sans compter que cette dernière, elle est restée chez moi pendant presque 4 mois. Je l'ai logée, je l'ai habillée, je l'ai nourrie. Ça, je n'en tiens même pas en compte. Je demande juste qu'on puisse me rembourser les frais de son voyage qui, aujourd'hui, est commis pitopa. Et je n'ai juste 2 messages à faire passer à Bélange Kanza et à Yves Kanza. Ceux qui Yves Baïm, ceux qui Yves comment? Oui, avandi na lead. Oui, avandi na lead. Oui, peut ozomona photo. Oui. À Bélange, je lui dirais, Bélange, na aidé yo koma a na poto. Batu nyonso bazoyoka journal oyo bayebi à quel point c'est très difficile d'obtenir un visa pour arriver ici en Europe. Au cas Sinzela, il y a Afrique pour arriver ici sans complications ni rien du tout. On peut dire que c'est grâce au Seigneur, ok d'accord, mais je pense que si je n'avais pas mis mes frais, au lingo komati awate. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, j'étais hébergée chez moi pendant 4 mois. Tu as été logé, tu as été nourri, habillé, pendant que tu pleurais pour que ta famille puisse t'envoyer de fils que $1 ou €1 pour que tu achètes un pull pour l'hiver dont tu n'en avais pas la possibilité. Mais pendant que nga na bandai ko bima, ko kende musala, chez moi, na ordinateur na ngai, na ba Facebook, c'était pendant ce temps-là que tu me préparais mon plan. Pour pouvoir ko kima soki na ndenge na o soki ndenge nene. Ce que j'ai à te dire, c'est que kolela eleki kindo kimama. Soko zalara sœur en Christ ou sœur en crise na ebité, même bisiko ozali balobara balia rambonga moto ba pesi olia. Alors mon argent que ozongisa te, tu te souviendras de moi toute ta vie. Et par rapport à ton frère Yves Kanza, que je vais prendre juste 2 minutes, ou même 1 minute. Yves, olobaki nanga que Kofi amema bangulu, Wera amema bangulu, bakima basala bango elorote. Moi, je suis pas Kofi, je suis pas Wera, je suis pas tous ces musiciens-là. Je me lève à 5 heures du matin pour aller gagner mon argent avec ma sueur. Et ce que j'aurais à te dire à toi, boloba ke mbongo ngo ezalaki ya koyiba ou soki mbongo ko lokota ou quoi que ce soit. Soki ezalaki motoki na ngai, balia motoki ya mutu te. Et toutes ces menaces que tu me fais au fundanga, soi-disant, soki na koti sarabangulu, ta petite sœur elle est venue avec un visa qui était tout à fait légal. Dont toi, son grand frère, tu étais incapable de faire quoi que ce soit pour elle. Même moi, si Nao Azo Finganga à l'heure actuelle, Avani Pembeni Nao, a fait quoi pour ta sœur Bélange? Elle a rien fait. Alors, bah, menace Nabino, na tamboli ba cimetière nyonso ya mokili awa ya Europe, na moni ata na tombo a mutute ke mutu wana kufa parce que Yves Kanza mutabomaye. Ko yo robetango bimisanga michopo, y a pas de problème. On sait que nous les Congolais tozalara makasi na maloba mena ba action tozalara elorote. Alors papa, ba menace nous tu peux les garder pour toi. Si tu as des menaces à faire, ozana âge nangate, oza mukolo nanga, j'ai des grands frères qui ont ton âge. Tu n'oses même pas
leur faire une seule menace au téléphone. Alors, nga, petite sœur Nabango, qui a permis que ta petite sœur soit ici en Europe, tu te permets de faire ce genre de menace. Garde tes menaces pour toi. Ok. Merci en tout cas, maman Karine. Je crois que nous allons conclure émission Nabiso. Merci, Marc. Yebela na umela, bouti kolanda, sœur Oyo. Donc, nakati ya journal Pili Pili. Benga, ata Saint-Marc alia yo mbongo. Po ekolobate nga pe nazanga banyongo. Mais yebaka ndenge pe nyongo yango, ndenge nino kokoza yango. Mama Bélange, $6,700 ya mama Oyo asunga kiyo. Na explique yo pot koya poto. Ebele ya bandeko na biso baza na nzela. Bazui boato bakati Braza. Braza bazui ba camion bakei Pointe-Noire. Pointe-Noire babimi bakei bapusani likolo mwa likolo ya Congo Braza kuna bakoti Cameroun. Cameroun tamsu Cameroun te Centrafrique Cameroun. Cameroun bakoti Mali. Mali bae Mauritanie. Mauritanie bakoti Maroc. Maroc bakomi face ya Méditerranée. Méditerranée ba misusu baleki pe ba misusu bakufi pona kokoma awa. Mais moto asalisa yo aza ndeko na yo te. Oya botama liboso no te ni na sima na yo. Abimisi $6,700 pona kopesa ba démarche ya bato yo bazali na makasi ya kobimisa visa boyebi ke visa ezali problématique na mboka na biso et surtout bapesa ba jeune lokola yo oye poto pe olimwe oza komona na te na $6,700 ya mwana mwasi oyo jeune azali ko débrouiller na mboka Belgique na pasi oyo ya poto pona kozongisela mbongo na ye place mamo azali soko vandie pa bandeko na yo vandie pa batante na yo soki likambo oyo mama Karine ayaki koloba eza ya lokuta benga biso po o démentir soki eza ya solo sala mbangu okoka na kozongisa mbongo na ye papa Yves na Leeds sala mbangu oluka ndeko na yo ozongisa mbongo ya mwana mwasi ya batu ezalaki bongo journal na biso Pili Pili ba commentaire na bino tozwaka yango botika yango na se ba commentaire bokoki ko benga biso pona ba oyo balingi ko intervenir na ba sujet na biso oyo tolobaki lelo ezalaki la G7 ezalaki abe malumalu ezalaki ba information ya ba opération oyo ya ba batu na biso nyo surtout ya opposition na kati émission na bino Pili Pili. Donc très prochainement ba ko intervenir toko lekisa bango à travers journal Nabino Pili Pili Umela to yebela ndenge kaka ezalaka toyebi ke bato umela bazali bato yebela bazali mais émission na biso katakata mutu nyoso oyo asali eloko oyo ezana nzela te tolobela yango na kati émission na biso to komi bongo na suka to remercier le professeur Paul Santa oyo azali ko sunga biso to bosanité Richard Rich Tempête et to pesi pe maître Donambo te place azali to pesi ba Léopard de média nyonso tout oyo ezali association monene ebimi to bosani pete réseau des hommes de la presse des hommes de médias na kati ya Belgique to pesi bango ba pasteur micro de pasteur Bobo ba Cheikh Fita bango nyonso tout to pesi bango mbote bolandaka journal na biso oyo ezali liboso bo partager yango sur EDTV en tout cas bo partager yango très prochainement to ko bongisa isusu masolo po bo sepe to remercier Jolili Kinsala to bosani te kuna na kati ya mboka State Marius Munga et puis to ko bosana te Prince Tukuzu na Canada et puis oyangai yemoko King Makiadi un Canadien le plus suspect na kati ya mboka Congo et puis un Congolais au Canada aussi ndeka Papimbo Malobaka tolobaka mingi te toujours émission na bino Pili Pili JT Pili Pili bolandaka yango les alaki ndeko Pili Pili oya bino landaki bino na pesi mbote na Miss Navuzi elle se connaît là où elle est place Avandi na pesi ba mbota ebele pe na sengi azala na motema ya kokita. Au revoir et à la prochaine.